témoignage na ngai ezali ya mokuse ya mokie ke nauta kozwa na refil apres nabengai camarade na ngai ye azali française na sikoyo ateyaki nga telema trop lobi ateyaki nga mingi na banja ntango alekaki awa parceke film ekatanaki ntango alekaki awa na banja yebisaki yaka moni bible na passage kaka ya bana bapesi ye asepeli na likambo tosololaki lobi donc nzambe donc okutana na biso eza par hasard donc nzambe asala likambo ye na programme na ye na ndenge vraiment ke jour oyo ezalaki programme ntango nayebi oyo tokutana tokotala ser moko aza voisine na ngai aza na hôpital toye tokutana po ya uti mosala mbamo ezobalanga Adélaïde oumeli mais talanga na zwi bible apus bana oyo ya mikie moto bapesi ngai bible oyo ntango ayebisi nga bana oyo moto bapesi nga bible esali nga epe esali ngai mpasi mingi mpo nabota nasala mwana moko papa na ye mpe aza mfike bon nde nayaka awa ndenge bato nyonso bakanga histoire mais eloko esepelisanga makasi bana oyo ya mikie na age oyo bano bayebi nzambe eya likambo ya kokambo pese eseko donc nasepeli na prophète ndenge alakisinga bano vi na bango donc mutu ya mokili jamais wakoleka nzela oyo bano bakoleka donc eza esengo mingi bakola nango donc esepelisi ngai donc mwana nga mpe komoni Josué alingaka mpe kokende église mingi soki akomi na niveau oyo ekosala esengo mingi mpo na ngai lokola naza presse toki etala ser hôpital bato bazelinga mpe mingi yango wana natiki bino donc bano nakosouete bakontinue kaka na nzela nzambe yango nde eza vie éternelle mpo na vie na bango natiki bino merci.